Et au moment un pasteur qui vient à la télé, on nous a Moutoutel à la président en 2023. Révolution pour là. Ça dit que l'élo. Tout le monde a que Congolais a bolingoté. Et le cause le baron est leadership. Et mon ami pasteur a été à mon demi pauvre, il était meilleur, et puis il y a un enfant bien à la mata. Oui, pasteur Daniel Maloba, Omboka yo, par rapport à analyse matinale, par rapport à leadership, na Katia Ecclesia. Merci beaucoup, peuple de Dieu. Baïbozo Landabiso na baïtandoïke partout dans le monde. Ezali Moko, il y a simple serviteur Nabino, pasteur Daniel. Oyo Azwami sur l'avenue Kombwe, numéro 28. Naza Elongo na bande konangai, papa fils. Na merci les journalistes. Na pesi bino mbote pe na kombo Yesu. Et puis na pesi bino Baïbozo Landabiso mbote na kombo na Yesu Christo. Merci beaucoup, merci les journalistes pour nous motuna na yo. Et loko ya motuya oyo ngana ko ikoloba par rapport ya thème na bistoza nango na moya lelo. Ngai eloko na ko bakisa na kati zake na biso basali ya Nzambe eloko zo pesa pasi. C'est parce que maloba topé interprétation na biso ezali susute na kati ya makomi, donc tokomi ko kende beaucoup plus libanda ya o ezali makambo etali penza bonzambe nde place penda passe na nga ezali je pense nazali na ndeko azo kangandi nazoloba soki nazoloba boye eso sala passe koyoka toujours ba pasteur toujours ba pasteur akoyi kolobelo moko na makambo etali interprétation de la Bible au cours des siècles na kati nango eza na ba méthode moi mingi toza na méthode allégorique, méthode mystique, méthode autoritaire, méthode logique, et méthode piétiste. Et na kati ya ba méthode nyonso to wana biso lokola basala Nzambe. Soki déjà na bungisi ba réalité na ba méthode oya ekomemanga na kotambwisa peuple de Dieu sache bien que tango ngayo na bungisami liboto ngape nazo kamba bakoyeba na kobungisama. Donc passe na ngande ekozala penza mingi wana soki toyoki ke ba pasteur tozondongwana na makambo etali ba supériorité et disons ba titre ba bloc wana nyos tout moni sympa aussi bon. Donc na éviter wana na ko répondre na mutuna ya liboso ndengo lobe na ngai wana na éviter papa fils soki azali ne loko akoyi ko bakisa par rapport ya bofongwa minanga ya masolo na meki kotangela biso ba méthode na lobi ya liboso na kati ya mosala Nzambe nature de ces méthodes et loko liboso il faut mosala Nzambe azala na méthode autobengi allégorique, méthode autobengi mystique, méthode autoritaire, méthode logique, méthode piétiste. Ce qui est na kati ya biloko wana nyonso tu ezana na boyi ko kende na mulai nazo na baye oyo bayebi makambo oyo nazo loba ba ko comprendre sika nini onga nazali ezo sala soni ko pesa pe pasi ata tozoleka na etando ike pona koloba na bino malaye oyo ezo sala quelque part pasi parce que tozana mozindo ya makambo mais pasi koyoka lelo yo biso tokomi kowela même leadership bon Nzambe kaka sunga biso na ebité na ko pesa micro muke pa ya papa fils soki akozala na motuna nde tokoyanola par rapport ya ba question
oyoye akoyeba na poser biso. Merci beaucoup. Et puis nga na ko répondre par rapport à la méthode on ti kotangela bino na ko expliquer maintenant esika nini nde bokoyeba mosali ya solo aza wapi pe nani oyo esengeli ayeba na kovandisa mabipa esengeli. Merci beaucoup. Merci pasteur Daniel. Eza ba révélation moko un peu moins likolo par rapport à la méthodologie d'un serviteur de Dieu ou d'un pasteur selon l'église des réveils aujourd'hui. Bon, on a la personne qui a pemboté, on a nos frères fils, on a pembe na mosal nzambe. Moi, je ne vois pas les choses vraiment ndenge mosal nzambe lobeliango. Pourquoi na mona mambongote? Au moment que l'église des réveils est vendue, est basée ou l'église en général na Congo est basée na au Paul azobenga l'esprit nicolaïque. L'esprit nicolaïque est esprit au konza bandimi. Donc est erreur et si ka oyo peuple de Dieu biso moko to pesi accès na ba pasteur basa eloko wana. Na pesi exemple moko même c'est biblique. Hein? Apôtre Paul azoyebisa Timothée azoloba na ye ke Timothée pour na kosala nzambe soko lingo 1 Timothée 3 lobi na si c'est quelqu'un azozwa charge évêque abi eza musala moko abengango excellent ozomona musala est excellent ko lekala misala nyonso eza musala ya ki pasteur ya évêché ya évêque parce que lelo soto wana ba révélation accablante oyo ezo panza bana na nzambe lelo ba ezo lekela ba chrétien entre guillemets mingi église de réveil toujours mona comment les pasteurs oui mon sens nzambe abi les méthodes mystiques les méthodes surtout les méthodes mystiques faut expliquer biso vraiment to ebango ngai place wana na yo mystique ne yango zo boma Congo au moment un pasteur qui vient à la télé on nzamba ebisinga mututel à la président na 2023 révélation pour là. De révélation pour là, il y a on a évité pas ça ba mystique yangona. Il y a le binzamba ebisio ke mututel dans la présence 2023 o toliaki. Ozoya na ngope lokola ngombe moi sino la mbele na ndaku o toliaki. Et puis bandimi ya bata Kongo mona olanda pasteur o daddy ya mona bota daddy o tonini. Donc de légèreté dans les choses de Dieu. Ozomona un pasteur à côté bandimi balolande kaka mususu batu politique bakene église na ba pandi bakuti ba string ya bana basi mais il se dit pasteur il veut diriger l'église amolo bapenga na mutu ya tel ne na linga mutu tel mais finalement mes enfants dit pourquoi les églises congolaises tombent trop bas muta comme ces églises loko la société mais pas ça dans la maîtrise non so ba méthode oui c'est bien bon même joueur va beta ba na terrain entraîneur appelle ça qui tactique. N'habitez pas, ça faut expliquer les méthodes mystiques. En quoi la mystique, on a une révélation que mon seul nzambe mora lobby nzamba yebisanga ki intel azon la président en 2023 potoliaki. Donc on le bango le la lipa a fungola tchana yemanteka na kati. Un pasta. La méthode on lobby ça sert à quoi? Impact dans les animi pour aider bénir pour l'église en quoi? Parce que si effectivement les méthodes existent et au lobby mais comment ils ne appliquent pas ces méthodes là et l'impact de la méthode na conduite basal nzambe et la nini parce qu'on ne sent pas ça hein, l'homme de Dieu faut contredire tout le leadership tout le monde a une méthode comment un leader doit être il va respecter ces méthodes mais il y a des leaders qui ne respectent pas ces méthodes là même l'église doit na dérive. Merci beaucoup. Merci beaucoup, papa, fils. Que Dieu vous bénisse. Et là, quand on a eu Koloba, nayebi na Bible, ezalaki na ndeko moko abengami na kombo a Zaché. Zaché, pour akutana na Jésus-Christ, il a fallu amata na nzete oyo tobengaki sycomore. Or, ezalaki na bato ebele wana, babingi pe bazalaki na même taille na Zaché. Mais Zaché azaki na esprit moko na bangote. Azaki na révélation. Vous comprenez? Donc Zaché akanisaki lolenge moko na bangote. Zaché atali alobite. Ponga na kuta na mutoyo, il faut na yeba na komata likolo ya nzete na kozana facilité ya sani ya kokuta na Jésus-Christ lolenge sengeli. Pourquoi na lobi bongo? Na ngina lobela na tina ya bae o etangami batangami ba apôtre.
les apôtres, il faut que baïbana kozala lokola sycomore. Vous comprenez? Sycomore, ils ont été où ils ont permettre mutu pour mon anane. À Jésus-Christ. Et tant que mutu, ils ont besoin de Jésus-Christ. Alinga kutana Jésus-Christ, alingi asala makambo Jésus asala. Le mystique que je suis en train de parler, il faut premièrement aïe bana kozana révélation, ya ko matalikolo yasi, ya sycomore. Parce qu'un pasteur, un apôtre, prophète ou évangéliste, ce qui a une révélation, c'est pratiquement possible pour que aïe banako pratiquer ou ils allaient mystique. Vous comprenez? Donc Jésus azalaki moto, nanzoto ya bo moto, mais azalaki kosala makambute ou ezalaki ya bo moto. Azalaki kosala makambo ezalaki au-delà. Et azalaki na kati na supériorité. Vous comprenez? Donc pour vous dire que non, tant que vous avez le makambo au télémina et sika o le beli mystique, na koye biso que non, Jésus azalaki mystérieux. Jésus-Christ. Mais na kati ya mystique ya Jésus, ce n'est pas n'importe qui parce que azalaki ensemble na baye koli. Azalaki na bato ebele bazali kolanda ye. Mais il a fallu ayeba na komata na sycomore pour ça na facilité à mon anan. Il y a comme Jésus-Christ de Nazareth. Vous comprenez? Et quand le même jour wana nde Jésus à côté nanda kunae. Pour na koyebise kita et si kozali lelo nga na kozali pai na yo na kolia na yo elongo na komolia na yo elongo. Wana ezalaki première réponse na kokai kopesa yo. Et na lingi na kota mingi pour na koloba na tina ya ba apôtre bandeko bazo bengama ba apôtre to pe biso basali na Nzambe. Les apôtres firent des sycomores qui amènent les hommes, le païen, vers Dieu. Vous comprenez? Nous sommes obligés de ramener le peuple de Dieu, de ramener nous doit bénir mon pagano, nous doit yebi nzambete. Nous sommes obligés naïeba na komemaï na présence anani ya Nzambe. Mais ce qui comportement nanga et comme ko sala que non, batu ba ko critiquer o nga nazali, même ba etandoike. Là et comme mabe nazo buma même le peuple o nga nazo kamba. Donc na ko sala te o eza malamu o ko pesa Nzambe lokumu. Donc réponse muke na ko pesa yo yangwana. Maintenant pour na tina ya motuno tuningai ko lanisa ma mystique na ko répondre par rapport à la méthode. Tant nazo de la méthode mystique. Le méthode mystique c'est quoi? Cette méthode vise à faire connaître les sens obscurs des Écritures quand ils ne peuvent pas être obtenus par les moyens ordinaires de cette manière. Le pierre de l'oreille de Jacob, Genèse chapitre 28 verset 11. Vous comprenez? Tango comprendre et si kanini ngalazali. Donc méthode mystique nezotali sabiso et kotali sanga réellement pour que batuba yeba ko comprendre que muto sincèrement za musala nani ya Nzambe. Musala ya Nzambe za na kombote. Musala ya Nzambe za na ote batu bazo lobela wana. Être serviteur de Dieu c'est par rapport ya comportement. Il faut garder crédibilité na yo. Il faut garder supériorité aux yango. Au bien comment quoi malamu awa na 1 Timothée chapitre 3. 1 Timothée tant Paul azolo banabiso makambo oyo ayeba qu'il est pourquoi. Vous comprenez? Paul azaki moto azaki digne devant Dieu. Paul azwaki mokani ya koloba ke non ngana kotika la jamais ko vendre longo na moi si. C'est par rapport à la vision oyo azwaki. Ce n'est pas donné à tout le monde. Vous comprenez? Paul le temps wazoloba, il faut qu'un évêque azala irréprochable. Vous comprenez? Donc, naï lokola mosala Nzambe, il faut que na sala effort ya kosala nini? Ya kosala irréprochable. Batu ba reprocher nga lelo komo côté. Mais tango batu ba komi ko leka même na ba etandoike pona ko loba mabe ya mosala Nzambe, là ça devient maintenant très dangereux. Très dangereux. C'est là où maintenant il y a des problèmes. Noé a dans la arche nabana ou libanda ya arche nabana. Noé a langue masanga. La Bible est tellement sacrée ou les Écritures pour comprendre les Écritures
il faut avoir l'esprit de révélation. Je suis d'accord avec you. Dans ce lobby que Zaché avait la révélation pour Matana Sycomore. Aujourd'hui, toujours représenté Sycomore, nous étions au monde à Matakapas à la béni. La bénédiction est dans quoi Sycomore. Donc la personne doit quitter Naïta et Azanango pour qu'il ne vers les Sycomore. Bon, tous à la penchant, mingi na révélation karaté parce que la place yongo qui est là pour nous côté moi dribble. Moi je veux bien. Qui peut être un leader? Parce que notre crise aujourd'hui, tout se voiler fasté, l'église de réveil est dans la crise de leadership. Oui. Il y a l'esprit, il y a qu'on se détester. Les gens se détestent. Ozomona, Sony azoboya de Dokamba, azoboya Kakenza azoboya Sony, azoboya des troubles. Quand on a eu révélation 2023, azoboya bango nyonso. On ne comprend rien. Moussou qu'on a tolé à qui, Moussou n'a rien quitté. Donc on ne comprend pas. En est d'abord, est-ce que Matana Sycomore, tous ces serviteurs de Dieu à Congo, Matana Sycomore, est-ce que Bazana et Moni Seli aux achats à la Kinango, est-ce que Bazana Bakriteur, oh Paul a joué Timothée, est-ce que Éphésiens 4, même Paul a Zoloba, la lettre à Paul aux Éphèses, même à Zoloba qu'il a fait d'autres comme docteur, pourquoi les militaires sont une église de réveil à Congo? Pourquoi l'église du Congo, Moutounion Soda Aye Kaka, Basoma Mental, il y a un pasteur Moussoussou. On a le RCIC, CCR. Pourquoi? À quoi sert? À quoi sert? Pourquoi ils ne peuvent pas parler langage moko bangonioso? Ils doivent parler langage moko. Cela montre que bazana ba ambition personnelle. Il y a des jeep, il y a des mapangu, il y a popularité, il y a bilamba, il y a des comptes na banque, il y a des voyages à banana na poto. C'est ça, il y a des mérites personnels. Aujourd'hui, il y a un pasteur qui a mon pauvre, mais il y a un enfant qui a un mata. Il y a 100 000 wapi bango. Attends, mon pasteur. C'est comme pour preuve, pour chuter. Il y a un biloko wana nyos za kwa bazemi bazaki nango et boti désordre na peuple ba pasteur ba bomisi peuple congolais peuple qui marche pour ba pasteur ba poni mutu moko peuple alingi été peuple akufi olobani pasteur oza parmi ba pasteur. Merci beaucoup papa fils. Pour répondre yo na Matthieu chapitre 24 Jésus a le bas qui clair. Alobi bakoya ebele bakoloba na kombo nanga mais bango nyonso tuté bazala yanga mais bokoyeba bango na bilembo. Sache bien que ngai tant que serviteur de Dieu Paul tant bazo travailler topé baye koli à Jésus au moment où bazaki na Jésus Christ mutu o Jésus azali ko s'adresser mingi na ye ezalaki Pierre mais l'ingénieur battait que non Pierre n'a tiqué na leadership à Jésus hein. Toi qui leadership n'a tiqué pas Pierre mais bango nyonso tout bazaki ndenge moko bango nyonso bazaki na même parole bango nyonso basalaki mosala nzambe ya Jésus Christ lolengo ya tiqué la ki bango donc oyo ngala ko bakisa lisusu epai na yo comment na nzeta Sycomore ils ont représenté lisusu loi mobeko ya Moïse. Parce que ceux qui ne sont pasteur au boy aux alibanda ya mobeko c'est très dangereux. Ngana kindaka bon. Eza ekozalikama pourquoi? Parce que yo mosali eloko aliboso. Il faut vendre samana mobeko o ezali biblique et okei directement na o ezali alibanda. Ceux qui ya kati yo kokisi nanu te et alibanda ndeko kokisa yango. Yango moni le longa bandeko bokomi ko condamner biso pourquoi c'est par rapport ya ba acte les actes que ba pasteur bazo poser ils correspondent à la gloire à nani ya Nzambe et par rapport à ba acte wana net ozo comprendre maintenant le serviteur réel les abana banani ba vrende banani ici tout ça moment où tout ça ko lobela yango là Jésus le baki tokomi nanu te mais yambo ete bokomona bilembo bamingi bakozanga botosi bamingi bakoluka kaka intérêt na bango moko
et beba mingi bakobanda kowelana bango na bango soki makambo tozomona pona ngai esala nga pasi te nazokumisa nzambe parce que oyo ya loba ki yango sani ezokokisama oyo ya loba yango nazomona ngo kokokisama nazokumisa nzambe par rapport na yango nga nazobomela nzambe apesa nga kaka makasi natali malamu koloba keno apôtre Paul à chaque moment azalaki kotambola bible ezoba même lilingi na ye ezosekisa ebembe yango na mystique soki moto azotambola malamu na nzambe aosala oyo eza mystique tout est possible tala nga nandimelaka nzambe nandimelaka bato te soki ozozela nga nandimela motu fulani parce que banomeki ngandi ngai ozwanga te naza kaka na les seules personnes nga nandimela eza kaka nzambe donc soki olobi na ngai wana nakobetela maboko mais soki olobi na ngai parce que ndeko moko boye songolo mpaka nazowela boye wana ya makambo na bango bayebi baintérêt na bango na makambo na baosala eza makambo na bango na nzambe nga kuna na okota ta. Merci beaucoup papa. Pasteur, moi je suis pas d'accord. Les pasteurs, moi j'ai comme l'impression que la RDC il y a une couverture où tout le banalinga tout le bazo côté là na. Donc pourquoi je vais dire ça? La parole de Dieu est tellement juste en telle sorte que les interprétations à Batou, après la lecture de la parole, les gens ont l'habitude d'interpréter la parole de Dieu à leur manière. Plusieurs interprétations et au salaire. D'abord, la première question où on se poser, pasteur, qui peut être un guide? Qui peut être un leader? Qui peut aujourd'hui parler de la part du Seigneur tout en engageant, on veut faire engager l'église de réveil? Nani? Quels sont les critères d'un leader? Parce que c'est dans nos maisons, dans nos murs, dans nos télés, si on a internet, tu as vu que l'église de réveil est en boutou. Ça de l'Anzambé, au Kanate, destituer Sonika Futa pour le pasteur Dodo Kamba. Kinshasa lobby Dodo Kamba dans mon amouké, il y avait l'expérience dans le ministère, oh boy, oh avant Kisi, oh tu sais bazo ben mai tu ni bilo na bango ba loge so nini. Koto wana toujours ba o ezolo ba mana ba balabala na bandaku na ba partout na Kinshasa na ba bus. Koto yo Sonika Futa alingi kolia mingi yezo défendre Kabila longwa yeka ngai Kabila koto yo kende boye ka kenza oyoka o bataba ndumpe kuna ba bibiso pe to binisa ya biso baluba pe kuna énergie mais finalement c'est là où maintenant moi j'interpelle Bino le vrai pasteur parce que toi tu as la preuve que olinga nzambe bon et des peuples de Dieu parce que peuple tika la ka pauvre peuple comme le roi Matiti banzoko bazoni atela. Bon, il faut un message, il y a espoir. Pas peuple, il faut un message, il y a uni, il y a uni Congolais. Quoi, c'est Congolais qui souffrent de tribalisme. Église en au Kara. On a un pasteur, il y a une confession religieuse. Oh non, il y a une na Seni. Oh, quand on a un se trouver. Oh, mais tu mets trop bon, souvent, pas moins de 100 000 $. Badjipa ba cardinal ya ba mibenga so ba nani ba kolo Congo ya tablamba pembe oh ba ka on du peuple bon batama badjipa ba 100 000 $. Ba dans l'église minene ya Congo bango ba hôpital minene ya Congo bango ba école minene ya Congo bango donc badjip ya plus de 100 000 badjip climatisé ba to ba te ponga munini bazal obiso les pères de l'église quelle église et cette église est là ba tout désordre. Basta, il faut que beta c'était sur hypothèse en likolo, tchakis na likolo bika. Yebisabiso qui peut être un leader, qui peut être un représentant, il y a l'église, qui peut parler de la part, il y a l'église na Congo. Quels sont les critères? Est-ce que les critères là, pas canabino bengi apôtre par rapport à méthode de l'Obiwana? Bazanango, parce que na bango mo bokabwani bolingo zate. Merci beaucoup. Merci beaucoup papa fils. Merci le Colombie très très important. Édifiant aussi. Alingina Luba et le comment est vraiment très important. Vous savez, ngana toujours la Bible, na wiko kendete libanda ya makomi. Ce qui n'a qu'un Matthieu chapitre 10 verset
verset 1er, la Bible nous dit ceci. Puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donnant le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toutes les infirmités. Vous comprenez? Et deuxième des choses, voici les noms de 12 apôtres. Les premiers Simon. Vous comprenez? Nakati, abandi ko choisir, hein? Bayekoli. Or, avant ayeba nakopona, Bible lobi na ngai asili ko pesa bango. Autorité landa eloko ya liboso autorité oyo ya pesi ezali ya kobengana oyo nyonso to ezali ya mabe soki nga mosali ya nzambe namoni kiloko wana eza ya mabe oyo ezo correspondre te na gloire ya nzambe pourquoi natika yango evanda kaka na esika ba critère oyo ekosaki mutu azala représentant critère oyo kosala ke mutu azala représentant ya église de réveil selon la parole outi koloba yango na 1 Timothée chapitre 3 olobaki yango ba critère ya liboso d'abord yango wana il faut que un serviteur de Dieu azala irréprochable mari d'une seule femme eza critère moko ebele bazwaka yango bazo négliger bazo zongo kaka likolo mais eza maloba ya Paul te c'est la révélation de Dieu parce que nzambende babi Bible totangaka eza révélation eza maloba ya nani ya nzambe soki mutu azwi yango maloba ya Paul aomemango na buzoba abomiango na mbutu mais soki mutu alobi yango à comprendre que non sur la parole de Dieu aomemango na blague te il faut que bayiba na kozala ba se discipliner na makambo bazo sala ba se discipliner na ba ministère na bango ozomona Paul azalaki na mukumba na ye Simon azalaki na mukumba na ye Jésus bi bezo ba ke abandi ko pesa mutu na mutu ministère azo pesa bango ba titre ba autorité na kati ya oyo azalaki ko kabola moko na moko atikali jamais ko loba ke non yo na tie supérieur ya mutu songolo mpaka la te alobi yango te mais na cadre ya autorité morale peut-être ya peuple pour na ya gouvernement na koloba eza logique parce que ce qui n'a qu'un ancien testament dans une histoire il y a Daniel vous comprenez Daniel azalaki motoyo mobeko moko etelemelaki et mobeko tango etelemelaki Daniel akende ko se justifier te akende pe ko samba liboso mutu te mais Daniel azonga ki na ndako na ye ati mabolongo na se abongelaki nzambe nda répondaki ye bazui basangani makita babike te mutu foto bomaye bazui décision ko lobake non to boaka ye ata na libulu histoire ne sani et si là mais mutu a défendre cause ya Daniel ezaki nzambe un vrai serviteur de Dieu mutu ko défendre cause les abatute za nzambe soki bino bozo luka ke nzambe banda ko défendre batunde banda ko défendre ngai pona za mosali ya nzambe non lokuta nga za mosali ya nzambe naza mosali ya nzambe à travers bino bato mais soki na bandi ko komisa bino lokola biloko moko boye nazo luka kaka gloire ndenge lobi ba jeep ba fortuné ba nini tout ça là wana za gloire ya se hein ba bossa na teke non seconde gloire ezali wana lo na ko lo ba yangwana réponse na ko peso yangwana. Donc, si on comprend bien que les critères, au sein de Moutoua dirigé l'église des réveils, il faut remplir 1 Timothée 3, Dengue Lobi Ango, mais les lots, Bango, Bazo, Bazo, respecté Ango, mais Bible, le Bipeka, Touré, Babango, Bamboumana Bango, Bamboumana Bango, Zanini. Tant que Romi Koué, la gloire, il y a Mokili, oh, il y a ces pasta. C'est là où moi j'ai dit au Congo, Bassel Lanza, Bazo et des peuples de DT. Peuple de Dieu a joué l'église pour l'espoir. Espoir d'église Zanini. Papa fiston. Na lobeli yo awa clair. Na expliquer yo boy. Yo uto lobangot. Matthieu 24 lobi. Na ngongango. Boko ye babango. Ya solo na lokuta. Mais pasteur, yo dénoncé. Là naza dans les vrais. Natika laka jamais kowela. Non, ce qu'on dénonce le mal au côté de la route. Quand vous le qu'on a ne faut pas banner parce que son a tout mis ma piste de solution.
naza la politique te moi landanga naza mosali ya nzambe naza wana mpo na yo soki problème na yo ezotambola te nakumbi mokumba na yo nake nango epai na nzambe nalobi nzambe omoni fiston makambo ezomarche te olobi nini mpo na ye nzambe ayebisinga abi fiston azotambola bien te yebisi atambola malamu na ye nayebisi yo fiston tika etamboli wana mpo nzambe asani atambola yo mission na ngai yango wana non mais awa tozolobela crise oyo toa nango crise oui crise toa nango ya église crise ya église c'est-à-dire que non awa tozolobela crise ya église c'est-à-dire leadership na église ezoposer problème leadership wana na bible eza inversé nini. Oh mais bon voilà ngana lobaki nani aza censé azala leader ya église. Voilà, tous les qui ont répondu, il a été l'homme de Dieu. Mais le problème qui bouge le monde, il y a la Bible. Et si Jésus a dit que sa mission na mais Jésus n'a pas dit que Jésus que leader n'a bien Pierre. Malobaki que Pierre, si cette Pierre je bâtirai l'église. Mais surtout quand total bien, c'est que Pierre c'était un leader. Non. Oh, mais Yokanga. Pasteur nani azwa kili loba ya koloba tangu ba ekoliba ye ba juif ba kamwe bato bazaki na Jésus balangwe masanga nani azwa kili loba loba bango to langwe te eza Jésus obo crucifié qui azongi kati na c'est peut-être pas Pierre. C'était Pierre oui. Mais c'est non landa yo kolobelanga leadership wana te ngana lingi te okay na babiloko wana leadership nezo boma ministère lelo leadership nde ebomi église lelo. Très bien. Leadership nde ebomi église lelo. Pourquoi? Parce que soki moto akomi komiti ke yaza leader c'est kaza sumo na musala te. Tandis que ngana za mwana musala yokanga ngana za mwana musala ya nzambe. Naza mwana musala ya nzambe na ko luka leadership te. Il y a qu'un seul leader, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Yenda za leader pour na nga pour na yo pour na biso nyonso. Nga luka leadership anini. Si vous avez un leadership, on est un serviteur de Dieu. Moi, musala ya nzambe. Donc, on a leadership. Si on a le leadership, on a boaki bonzambe. Parce que leadership est un mabe, leadership est un kosa, naïba, na kendekola, la basi ya batu, mengo zo lo bao. Si vous critiquez bisot, c'est à cause d'anine. Il y a leadership. Nazo lukayango, pour n'attendre na ba jeep, naza na bomengo, pour naza la bien. Allez, mabe, on attend que la tanga, lobby, on doit critiquer. Yozo lukanga na leadership. Nga naza leader te ngai te na fuyo te nga nazo expliquer yo na kimi yo te mais nazo yebiso ke no naza mosala ya nzambe na bengami mwana ya mosala serviteur naza mosali naza leader te pasteur ozana raison ndambo naza na raison ndambo te na se défendre raison ndambo ndenge nini raison ndambo na côté ozoloba oza mosali na nzambe. Oui, c'est bien bon. Oui. Mon seul ensemble veiller sur les âmes, aux autres de la pona batu babeli, bobobela, bango pe baolo babongo, bato babomi peuple de Dieu na Congo. Bande ko balandi, je vous dis la vérité, je vis ici à Kinshasa. Malgré tout que dans l'intérieur, la province de Vandara, Awa, Kinshasa, basal nanzambe, basal l'esprit nicolaïque au pôle au benga, au monument au konza bandimi. Hein? Mon peuple, boyokanga, bilina lomat. Si vous avez un peuple qui est loma, il y a un jeep, il y a 150 000 $. Azora roso na ba caisse ni ba bois qui sakaye. So ba porte-monnaie magique. So i bango ba komaka ba ninga ba politicien ba passer na biso Congo. Tout le monde je le dis bien. Ba ninga ba ba politicien, ba homme d'affaires ba pe mo l'église, ba politicien. Ba bimisi mutu oyo peuple se penite peuple akufi na balabala bandimi na bango ba kufi na nzela. Ba confine bango bandenga ba leader to le na musel na nzamba représenter bango na tuniye apesanga les critères pour mutazala o représentant ce qui ben ce représentant légal o ba botolita no tala na ba pasteur ba sangani to ba boto la pasteur nini ba pesa mutu mususu o so ba botola ina olongwa te abengi ba journaliste ba longwa wa donc ozomuna ça c'est l'église du diable ou l'église de Dieu vivant bazana on manque d'amour. Hein? 1 Corinthiens 13, je crois bien. Pour la journée basir l'amour, la charité. Bango bazara l'amour, te ka basir la peuple avec sa bon amour. Pour bango ne ka bazara besoin de me la mille qui tombe me dit pourquoi. Il y a bandimité. Hein? Tala Congo. Basali batu ba puissant, ba pasteur wana. Ngai pona ngai, pasteur na nga so koti makamwa na bien église na yo.
ngai pona ngai pasteur na ngaso comme représentation inani na longo église na yo. Ce sont des dénominations dénommées armée soki liboko, dénommées armée likolo, dénommées boyeboy, ba bon église, mais il y a des jeunes pasteurs au bazan ba do bunda, mais bango ba bebi se bango cop ne mo benga ngo cop. Ba bebi se li ba jeune pasteur cop pona nini, peuple doit aspirer sous confiance te na batu wana. Peuple aspirer sous confiance te. Non, non, quand tu basangani ba pasteur à est, basangani ba na est, basambela guerre ici là, bazala raté na Congo. Nemo na ba politicien Congo, oh ngai mutu bakanga pona mbongo soki 100 jours. Abengi ba politicien nyoso ba ke na Goma ba marché, basala ngote. C'est ça congolais. Au moins pena mutu asambela shwa na voisin ke na libula o satiki yake dinda. Mais on a asambela. Amen. Telle d'église à Congo. Et yeti na ba pasteur yango tout na pasta ayebisa ngai ba piste de solution eza nini sikoyo ke solution poto bomana nous ba passer ba kutana raté so ba kutana eza faut ba prier voilà na triomphal na mabele na malili balala na wacha bitoko na triomphal na zéro ponga na ndima bango balali wana un mois le plus grand pasteur à Congo na 100 000 bandimi toko na triomphal lala wana ça instrument tande toko la bondela gesi na est bondela bato ba freiner mboka ba freiner raté nani l'état est incapable de faire la société de rôle la paix victoire na 26 provinces société de rôle la paix victoire l'état est incapable de faire on a 24 communes mais ba pasteur sur on tanga mabonza la bango monsieur sala un mois l'église à Kinshasa ba tanga mabonza boy un mois ici raté ba mabonza comment ba catégorie mais piste de solution vraiment pas ça peut être piste de solution. Piste de solution déjà outil koloba presque nyonso yo moko lobiango piste de solution si réellement bandeko wana yo zoloba ponga na yebi nano eloko moko te landanga yokanga piste de solution o nga na koyebisa yo hein ezake même yo pe ndengo za wana kende buka mabolongo na se yebisa nzambe Daniel po azwa piste de solution akendaki pa mutu te abondelaki nde azwaki piste de solution piste de solution poison ko régner te pona nini parce que ba fo ba ye et eza mission o tozana ngona sena moi il a fallu makambo nyo surtout eya poto yeba mena mbuma ya malamu na ya mabe mais obi na RDC bakanga ba pasteur msuna minduki na mituka. Ah, kasi na so ba fou bazalat. Mais pour nani vous les pasteurs entre vous dénoncer. Vous te ngate. Oza musel nanza. Yokanga. Oza musel nanza. Te loba yokanga. Koko sangsaka te. Yo sela. Non, landanga. Pasteur yokanga yi. Vérité na ngeza boy. Peuple de Dieu bolandanga. Ba oyo zo yoka wana, tope oyo bozo landa wana. Soki oza na nzela na bango tika. Tika parce que bazo mema na kati ya libungi. Tika la na nzambe oyo moko kaka ngai na to sambe la kairosho amasia. Le seul Dieu oyo apesa ka solution na makamunde ye wana. Soki ozo luka solution pa ya bato, mutu akopesa solution azate. Mutu apesa ka solution za nzambe. Eza moko na kati eza pe moko ya conseil o nazo pesa bino. Ata yo o bazo tanga awa. Yo zo la ki leadership. Leadership ezaka Yesu Kristo. Vrai leader ezaka Yesu, ki leadership ezaka pas Jésus Christ. Soki yo bandi ko la leadership po yo zala mutu fulani pour que obanda ko lia mbongo ya peuple. Mukolo ezali mbongo wane ko ganga likolo na yo. Ko bosa na te ba fruit d'entrailles bazali. Jusqu'à 4e génération ba ko sibir o yo zo sala lelo. Réponse ngana ko kopesa yango. Na ko iko yebiso su selo ka mibale. Nga na zo ba bangote nga. Na telemi kaka na verset. Naza toujours na Matthieu. Na le Bible. Matthieu chapitre 10. Bible allez prêcher et dites le royaume de cieux est proche. Vous comprenez? Ba pesina mission na kende pona yebisa na batu kenna bokonza likolo sani. Et komi pene. Tant que bokonza likolo komi pene, sache bien que mabele ko sani. Et kola ebele. Lipambole ko iko yate sans que bitumbe sani. Ezala. Ngana ko kota bokonza likolo, c'est vrai, mais il faut combler sani. Et là, comment on a si tu fais normal, surtout qui t'as 6 balobi, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons, vous avez reçu gratuitement. Là on a qui était. Vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement.
prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures. Donc, ne prenez ni or, yango te ni argent, yokanga landa kasi yango ngande na pesi yo verse oza presse bwendeni ngande na pesi yo zowelana nani nga ozana nga kasi yo landanga otuni yango nazolanola yo te nazotalisa yo otuni yango nazoyanola yo mpona koloba lobi tozwa ni sac non ni or ni argent ni monnaie dans vos ceintures. Mbongo ya Nzambe soko ke na Malachi chapitre 3 verset 8. Okomona bazo etalisa biso koloba ke non dime na ofenzana dime na biso na kati nani na ndaku na Nzambe po eleisa bae o bazo bika wapi na kati ya ndaku na Nzambe. Mwasi na nga azali mama Fania soko tuni o ebisa yo dime na nga na liaka ngote na memaka yango na ba orphelin aza wana koya soki mokolo ezali tolekania koyebisa bino alelaka adokaka aya otuna nga bime papa badime koti ebele ndeni nayebisaki na bi eza yanga te tanga bible dime balobi eza wana mpona koleisa bato bazotravaille na kati ya nini ya sacerdoce eza yanga te oyo ya ngai bible elobeli nga eza na Galate chapitre 6 kabola bozwi na wana moto azokabwana wa liloba na nani na Nzambe naza na droit dime wana te dime eza mpona mosala Nzambe soki nga nazwi na commission ya poche na nga nde eloko omoni sikoyo bakomi bapatron bapaster patron yango omoni bakomi bapaster patron bakomi kotama bafortuné bakomi kotama na biloko wana parce que dime bapesi ye 10 000 à 100 000 $ te nazo expliquer yo voilà non naza wana yo nde boyi nakende na baméthode parce que so nakende na baméthode ta moso olingai ozanga eloko kolobela mais na kena normal pour le bail que naza likolo trop ba méthode wana so na memeli naza révélation eza likolo yango na simplifier yango na simplifier yango biso te nazo na répondre excusez bon oui l'homme de Dieu na tuna ki ba piste de solution au lobby eza la prière oui c'est bien mais on remarqué que na RDC tout kana nous pe ba apôtre wana na bato bata ba roba milai ba bango karande ba école minene ba école minene bo pitwa minene ba église minene ka bango na to ya ba église mindele bon mindele na ndenge wana o ba ni mais pasteur il y a une chose ce qui est vrai est-ce que bien que l'église au Congo ou les Congolais en général état d'espoir congolais en amour te non congolais ça azan bolingo Congolais dans bolingo entre eux moi je peux prouver il y a lui que Congolais dans bolingo congolais azana bolingo par rapport na Nzambe na makambo ya Nzambe est-ce que bolingo kabola rabatu comment Congolais dans bolingo mais bazan zo micro congolais azana bolingo congolais aza vraiment na bolingo comment eloko esali ke lelo tomona ke congolais azana bolingo te et le cause de ya leadership donc chaque pasteur na église na ye alobi o bana nanga akangi carré na ye alobi o yanga hein o eza yanga naza na pasteur moko Nzambe alimbisa ye sika azali pasteur na zoyebisa nga alobi yo ye obebisa nanga cop nanga o eza business vous comprenez c'est quoi yebisa nga mutu alolenge wana ntango azoloba ngo esika mopagano azali ozo réconforter ye to ozo kinisa ye mosika na yo te na pesi yo exemple yango na lingi na biso ki bolingo ezali mais loko ozo sala ke non bolingo wana emonisa te bae o baza likolo ba leader wana ozo benga parce que nga azaka leader te hein nga na wela leadership te nga aza mosala Nzambe moi mon problème est que na lingi to sunga pe bato bolanda biso nga mon souci est que tant on a des pistes de solutions j'ai dit ceci au lieu que ne komi kananda ko mosonga tonga na première ina limité wana bakangi les huit grands pasteurs entre guillemets aux protestants aux catholiques je ne critique pas les églises moi je ne critique pas les églises mais je critique les systèmes est très mauvais au lieu que pour ceux qui ronsard n'attend la combo parce que c'est là qui tue le Congo fallait pas qu'il ne triomphe le baguette au Sambela tomoni pena wala taroba mulayane komba balabala ake wana longole kotinaye na Sylvette ajo toko
bavandi wana triomphal be bake na mangengenge bavandi wana basambeli avant toloba komba mutu nzambe tola na ndoto pena nzambe alobake botya mutu tel na seni. C'est ça d'abord piste à liboso. Au lieu qu'on vende, oh, mutu ba memela ki biso bon église d'intellectualisme. Parce que excusez-moi si c'est là qu'on a déjà très important. L'église, d'abord Jésus-Christ sur la terre. Quand Jésus est venu, Dieu le Père est apparu à Marie. Bazou semence pas nzambe, atient à Marie, comme elle était vierge, n'était d'esprit à malam. L'ange est apparu à Marie, abimeli Joseph Mobalinae. Autant la sautangi la Bible, Joseph, papa à Jésus entre guillemets sur la terre. Papa y nzambe, mais papa wana na mokili. Joseph a eu soulard. Mais nzambe bazou semence à bonzambe Jésus sur la terre. Attends wapi. Combien de fois Jésus a yini? Bino bosali ba théologie pour autant que ça abatu Yesu. C'est on va la clergé. Il boit bisanga Jésus tanga wapi. Ba porte 12 ba panze évangile Jésus si bango aller faire partout dans le monde mes disciples. Ba porte ba tanga wapi. Bino bosali biso théologie. Si on t'attend la théologie dans la Bible. C'est faux, je suis contre ça. C'est l'esprit des démons au moment na Congo. Oui, parce que là c'est ça. Bon yo le banayo. Ko le banote parce que ba kitanga nzambe ba tanga lai. Et botani. Et bon, tu as dit pas 120 000 $, 150 000 $. Bandak ba tonga, bandak ba pasteur là, ko bandi mboti ko pesa ba offrande na bino. Bango ba ya mbonga ba politicien. On est pas que pour na ronsa mandak mosonga tongela bango, fallait pas que na triomphal ba lali wana, ata ba ke ngomba kuna ba lali 6 mois. Nzambe alo ba kombo wana na bandoto. Aucun jour que na mangengenge oyo kabatu wana bazali na mangengenge. Yoki, t'as la caméra. Aucun jour que na mangengenge okokuta bango na mangengenge si bakoma ba pasteur patron. Donc ngai naza na ngai te na biloko na bino wana parce que bokoma ba pasteur patron. Mangengenge ezali po na yo nanga biso nyonso. Tango mboke zo tambola bien te, il faut to kende kuna to lelela ngani Nzambe. Moïse azali kokima mbangu likolo na ngomba. Pona koyebisa Nzambe peuple ezangi ya kolia. Olobi nini Nzambe apesi solution. Mais ya kokamwa lelo toza critiquer pour besoin la leadership botika yango. Na yo dodo. Na yo Soni Kafuta tika yango. Na Kankenza botika ngo botala soki Nzambe osala te. Botika Nzambe mo ka sala choix. Ni ko mo sala ba tu choix. Tenga za pour ma biloko na tenga na zolo bande vérité. Ya maloba. Pasteur, si on termine la vérité la constant. L'esprit au sala, un jeune pasteur qui ramène le vieux. Voilà le na CP n'a pas sans Nzamba pambola vraiment. Lelo a CP singai. Moïse, non, le bilo attendez la bandera. Le bilo Moïse allait na montagne ko bi sans Nzambe peuple au pesina banelo ko liate. Ne serait-ce que ça. Na sala kango. Papa fils, na sala kango. Pour na peuple nanga. Pour na peuple en Nzambe. Tant bazange kimia na mataka na kengomba na tiki libota nanga. Na lobi Nzambe libota wana pesa kimia. Pour na mboka Congo RDC oyo. Tant confinement ye nga na kenda ngomba. Est-ce que oyebi ke likamna lobi intellectualisme ya théologie. Théologie uti wapi? Na basango bango ni baina biloko biso ba wana. Théologie uti wapi? Na yo chrétien, yo mutoka na christianisme, yo eza pasi yango moni lelo bokomi kondongwana kaka bongo. Pourquoi? Parce que botiki Bible bokomi libanga ya bonzambe bokomi kosala bisala sala. Pas seulement père passe mais Yesu. Ce qui te kei ozui prophète Élisée atanga wapi? Géasi atanga wapi? Eli atanga ki wapi? Batanga ki na école céleste. Ozola nanga Bible zo balanga c'est poussé par l'esprit. C'est poussé par l'esprit. Balobi te ki na nzela ya makomi na théologie te. Oyo zo sala bino za kozanga bonzambe. Nde zo sala bino bongo. Mutu soka za na kati ya bonzambe. Oyo ya koloba ekozala yete, ekozala mayele na yete. Mais molimo Nzambe nda ko pousser pour ça nini? Aloba na part nani? Ya Nzambe. Tozoloba na part ya batu. Yango moni zo na biso na kati ya berero oyo. Bobima na makambo bozana yango, bozonga na kati ya bonzambe. Bozonga dans le vrai. Nzamba ko sunga bino. Nazo moni loko bozoyela wana te. Nini?
botika papa soni pour nabino pardon moi pour nga et ça nga soni personnellement na mituna de kwa zoloba et puis pesinga na passe totika la Bible s'il vous plaît totika la Bible avant ndeko wana mona Jésus il a fallu amata na sycomore amataki na sycomore nde amonaki Jésus soko lingi oza solution na makambo bozo luka wana boke na ngomba yango ndeza sycomore pour na biso to sanga na biso nyonso ba chrétien toke na ngomba pour trouver solution à makambo parce que na makasi na bino boko bomana boko tana ba poison c'est très dangereux. Excusez. Bon, on va peut-être chose à l'Ubananga Soukana éviter peut-être pour chiter pour na émission Lelo balandi biso d'abord on a pesi bino mbote mingi na ina loba boye bandeko bana Kinshasa awa na Lubumbashi na ba province au botala émission yo et puis bandeko bana poto et là non loba ato boyi mais yango vérité banda toza Congo parce que na makia na biso toza ba congolais depuis nzamba kiela mboka oyo so ile loto liaka to defa lipa na tongo po futa na pokwa mboka oyo so to finana na ba bis to ni atana transport bare tondi mboka oyo po peuple lia peuple o souffri peuple a kufi trop pendant 22 ans mando ki na nzoto banda kutu presque 50 ans et à cause des églises. Pourquoi à cause des églises? L'église ba sangana na 2005 ba pesi biso mutu moko moni malumalu wana azalaka abe ya église moko boye tant waye atela biso mutu to votate ya wana déjà église kende plus loin to comme en 2011 et comme ce soukara yé le même malumalu yete moko yé soki nanga azalaki pasteur non aya sombi minduki pasteur akomo somba minduki asombi minduki mamongo ya sombela minduki na zwaka wapi $100 pe opesi minduki apesi $100 azwango kongo mobimba pasteur wana fo basala audit na obabenga ngo nini auditorat ayebisa biso minduki wana achango wapi pasomba minduki pasteur apesa biso mokonzi to vota te tozongi na 2018 bazwi kaka malumalu so azaka nani bazongisi nzamba frappa ye akufa baye kozwa moko komona nanga soki diacre nanga boyebi suite sikosu basangani susu kaka bapasteur wana batie mutu moko peuple auto kufa yango eza komituna oyokeli nalobi malheur ya congolais eza bapasteur baponaka bato ya mabe mpo basala mabe na mboka oyo yango moi topesi solution awa tolobi qu'il faut que les pasteurs s'unissent comme un seul homme elobi nango pasta Moïse anokende kotungisa nzambe peuple opesi ngai donc le point là ya bolamu ya peuple bapasteur ya Congo ata moko aza nango te bango baoya bapesi batémoignage Dieu l'a guéri, Dieu l'a fait comme ça, oh Alexis Veste j'étais là-bas mes brebis là-bas m'ont béni tala mutuka pine ya mutuka eleki meme nga na kilo pine mutuka eleki nga na kilo hein mutuka ya otamona mutuka lix bana na batanga msone mes enfants sont aux États-Unis ma femme part Dubaï Kinshasa il a des boutiques en ville bazaka bongo mais musicien man église na Néhémie 11:23 basala ngote Néhémie 12:47 basa musicien likemba badia ka kutu ko bato ba veste lemba moko azana à sa église mobe na yolo pasteur na ba pilier ba kufa bana na moi ça pire wana le lati na kombo na ya nyongaka donc ba pasteur bobo ngwana omitema boza ba incrédule bino moko faut que panzelo ko wana ba pasteur ba tcha poto voter président seni ba tcha chaque commune ba tcha papier nini caisse moko wana pepe to komba kombo to tiki ya muto diriger seni ba sali depuis moi ba tangeli biso muto senya bimi wana ba pasteur wana corrompu. Merci beaucoup. Eloko ngana ko compléter Zaké. Vous savez, dans Matthieu chapitre, dans 2 Corinthiens chapitre 8, verset 18, Bible Zolo Banangai, verset 21, car nous recherchons ce qui est bien, non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes. Nga elo na ikoloba na nyoso papa uti koloba wa biso ba pasteur en tout cas to sala makasi ya koyeba na kobongisa o eza ya malamu na miso ya Nzambe
parce que maïtozo sala ezopesa lokomote s'il vous plaît kovanda bamakita wana tozo vanda eza na litomba te ya mutuya soki bosangani kaka nde bosangani na tobondeli nzambe nzamba ko choisir bozana ba prophète na kati église bozana ba prophète ba prophète wana balobaka musana bango ezani dodo kambasi aza prophète hein bozana ba prophète ndenge bozo sangana ba prophète bazali bozwa temps na place boino moko bopona bato botika nzamba sala nini asala choix bozwa temps bobondela nzambe na profondeur nzamba ko révéler bino et tant que révélation nzambe koya ako choisir moto esengeli avant na esika wana botika bisala sala wana lelo oyo makambo bosali wana ezoloba na ndenge ya mabe ya malamu te ezoloba malamu te boluka kimia na moto nyonso s'il vous plaît ezaki moko ya conseil ya toli na kwa kopesa nazongi sima loba pa papa ndeko fils na ebité soki eloko mosusu mutuna musu ezali. Et tu peux si peuple dire merci au Bolanda Bisso pendant tout ce temps. Oyo soyez c'est galingi Congo te alingi évangile te. Mais oyo akosepela nango beaucoup bien absolument ba numéro les kawana. Maintenant to photo ça comment faire le choix d'un leader. Comment il faut tout ça le choix d'un leader ma comme Zali certainement. Mais certainement pasteur bazali to monde la nzambe akopesa leader ya kozala wana akotia mutu a train mais bino na Congo bolinga botela ka badadi na batati na badi ezana esika moko oyo oyoka ki Jésus azotambo na bato ba benga dadi bazali ko benga Messi yo si okango nga boya biloko wana même na église so na oyika ke non oh te non tika loko wana les sentiments humains wana ko mimangai na nzoto wana za so ya bonzambe te donc ko mimanga na bonzoto na ko osama ka mususu parce que diable aza risé bi bezolo bango rizu wana efa ko luka botongo a mita diable nenga osimba bon na pete peuple soto nzamba asunga biso asunga ba pasteur ole ba pona mutu ba sambelaka la prière wana akotamsa makambo nyonso tuna kimia nyonso o nyonso sala neza pamba parce que tango bokozwa mutu bino moko boponi botine sika wana ko bomone ko ya ba poison ko ya mutema mabe ko kota bino nde place bokoboma bonzambe et puis place nde bokoyeba na kopesa diable accès malam nde yangwana. En tout cas, besoin de temps à kobondela na esika ya kosala choix bino moko. Ce n'est pas aussi bon. Merci. Merci beaucoup. Au moment où un pasteur qui vient à la télé, on zamba ebisinga mututel à la président en 2023. Révélation pour là. Sali ke lelo to mona ke Congolais za na bolingo te eloko zo le baona ya leadership yo mona pi pasteur va te ya mondimi pauvre ali te mais ya senga pe ya kana ofanda bien na mata